Matondo bandeko balandi ya émission Baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko bomeseni kolanda biso kuna na eteni ya Angola mbote pe na bino bandeko bomeseni kolanda biso na eteni ya Congo Brazzaville ponini te bino banso bandeko bolanda biso kuna na diaspora na nzela internet to yebi émission iyeutaki koleka oyo to yambaki bongo pona bino nesonyanzila mfumukusu kia munzala mpanda na Angola esisite lisusu ba débat makasi koleka kasi esalaki ete to zonga lisusu epai ya nesonyanzila ba komolimbola bolatisa bango te coloration politique mais un rôle na bango ya ko éveiller peuple. Titre émission Baindo bola muka esengeli na bino mingi bandeko ya diaspora oyo nesonyanzila talisi bino ete bozalaki ba combattant boyaki ko défendre cause moko songolo botelemaki po bolakisaki ete bolingaka mboka République démocratique ya Congo et boni bokoti lisusu bino ba ebokimaki désordre boni bo memami lisusu na distraction politique nde biso tolobaki tokotika bino te kolandela mituna pe baposa na bino tokokenda lisusu kozonga epai ya nesonyanzila epai kani bayebaki lisusu komoyanola kopesa lisusu ba précision pona mituna yeutaki neteni na bino bandeko ya diaspora soko tozali kobeta nkota moko na bandeko bazene eteni ya régie tokokenda naino kozwa élément iye tokendeki lisusu epai ya nesonyanzila kuna na ndako na bango ya mosala nde tokozonga lisusu na plateau pona ko commenter matali memo bakendeki kotika na palais du peuple pe kolimbola lisusu manaka ya mokolo ya bobandi mosala ya mfumuki mbango ezali bongo le 6 avril oyo tokozala bongo na mongo konkasi tokomi na ino kuna te bandeko ya régie tobetaka deja nkota yoko tokenda sikawa toyoka biyano iye nesonyanzila mfumukusu kia mzala mpanda na Angola bakomopesaki pona maitali président pe manda na bango ya eleko yi tolanda. Kota religion to sangisi bangunza sango si tamboli mokili mobimba bango nyonso si bayoka ke Fumukusu ayaka kobundela bayindo bokobi ya mosala 1921 alobi ke totika kolanda ba religion bapaya bango nyonso si bayoki yango mutazangi koyoka ngo azate siko mutu na muta kumbela ndeko na ye siko toye na ngambo ya politique poto yebisa batu pe ba politicien na biso bazokumba na système politique ya mabe tango batu pe bakoyoka yokango bayoki esili bango bako continuer na politique ebongo na te l'essentiel continent na matoyi ya batu sima na yango bakei na ngambo toke na ngambo ya etangiseli ya bana pokuna pe tokende kolimbola ndenge nini bazotangisa mabe bazokole bana ba titre oyo ezobala na te na kozala na bango omoni lelo bandeko na bazoloba ke Fumukusu asilisi nanu kota religion te tango batangaka Bible bayebisaka bango ke il paraît mobikisi ya bayuda akoya soki sango ekomi na mokili mobimba oyebi sango ekoma na mokili mobimba banda bileko nini meya ya te eza likambo ya kozela te na ngambo ya religion ba religieux batika religion bapaya mais ezali likambo ya bayoka sango ya lobiko ya bayindo moni likambo ekendeke na betape Barack Obama yaki 43e président des États-Unis. Non, 44e président. Parce que George Bush, 43e. 43, Soukana Bango, 430. Au Bassalaki en Égypte, 430. Au Longo di 0, Tikali 43. Bandima te na bomo ina bango mindele. Na ba période ya ba George Washington. Bandimaka te que un jour mwana mwasi ya moyindo akokota na Maison Blanche bandima ngote e bandimaka te que na mokili
baforce mosusu mpe ekolamuka. Lelo mindele bazovivre traumatisme ya kosakana te parce que bakomi komona te baforce mosusu ekomi kobima ngambo ekomi kokana kaka bango. Omoni? Donc lelo bapoliticien bango mpe basouffrir na lolenge oyo bazoniokola peuple na basystème ya bapaya. Yango tozosenga siko peuple alongwa nde na aveuglement. Omoni? Alongwa na aveuglement. Ndenge bandimi bazolanda aveuglement bateyi ndenge mpe population bazolanda aveuglement bapoliticien. Parce que ebongaki nanu bamona bauti kovote badepute. Mais badepute yango bazozonga te kote ya peuple. Baki kovote mibeko te mpo na bolamu ya peuple. Siko ndenge nini bozo komitika kaka bamemaka bino ngulungulu bongo. Bozo la majorité. Est-ce que bozo koka ça la part entre président de la République na majorité? Hein? Bozo mona. Ngara zote ya batu na lobi. Boye bakotosa bokonzi ya mboka na mokonzi ya mboka. Après président Kabila, kasi un jour mokonzi moko akoyate. Po kamba. Esengeli batosa kopesa na koyamba ezala esengeli bokonzi etosama siko soki tokokontinue kaka na baje oyo ndenge basala na 60 désordre wana ezokontinue ntina lelo kasi bamboka na biso ekoavanse te parce que na kosala bino révélation moko omoni ntango président de la république abengisi bachinois mpo baya kosala nzela awa na Congo. Ezalaki po il faut présenter posa na ye pa na bino ki azaki na posa tonga Congo. Abengisi ba chinois. Mais logique ezalaki abengisa ba chinois te. Alingaki abenga bino peuple congolais. Que jeunesse siko tokomi na tango tolingi to tonga banzela na biso moko. Mais tango atali majorité ya ba jeunes baza na église. Majorité ya ba jeune na ba masanga ba saper ba jeune premier et na tango akoloba lelo soka lobi ke apekisa masanga wana apekisa distraction ya église apekisa biloko ezolalisa ba jeune pongi opposition kotelema baloba baboyi eza démocratie eza liberté abi tika to benga machine po ba ya basala nzela po ba na mboka balekela. Omoni nesika bino moko bobongisa mboka na bino nesika bino moko boya kosala tozobengisa main d'œuvre étrangère eya awa siko bino mosala na bino ni esengeli toloba boye nazosala nini mpo na mboka na ngai nazolamusa makanisi na bino bongo yo tango vandi na bar ozomela mpo na mboka na yo ezwa nini mpo yo sala nini na sa kwiti mpo nosala nini mpo na mboka na yo tango oke na eglise oke kovandela no wana na eglise kotangaka bible mikolo nyonso mpo osala nini na mboka na yo na bandi maboko bapesaki yo mpo nofongolaka bapapie te maboko bapesaki yo mpo notombolelaka kopo masanga te maboko bapesaki yo mpo nolakisaka kitende te me maboko bapesaki yo mpo nesala mosala yango na bapesa yo bongo ya kokanisa oyo bilenge na biso na bino mpe boza na poto nga azomona bino bwa motema bien te c'est vrai mpo koma bino boza na poto bokuti mindele bazotonga bazobongisa bazwi bino na misala mpo bobongisa bamboka na bango olie mpe boya boencourage bageno bazali ake te bolongwa na sopeka bolongwa matolo me bozala plus na bamisala mpo biso mpe totonga bamboka na biso oh bacombattant bozonga nanu na mission na bino ya ebandeli oyo bolobelaki te bolingaka Kongo na bino ebonga mpani bokoti na distraction ya politicien
bino bolobaki toboyi distraction bolobaki bongo boboyi distraction bongo ya bapoliticien botiki yango mpona wani botiki yango mpona nini elobi ekozala siko nini bozonga bomoni mpo bozonga na ntango ya kala tosunga bino papa wendo bayembaka banzembo mpona kolamusa makanisi ya bato to basi adu elenga oyo ayembaki mokili ekobongwa na ta ndele mokili ekobaluka sukaki ndenge nini bocomprendre ke mundele depuis époque coloniale asi abandi kotravaille jeunesse mpo emipesa plus na masanga na basi to tolobaka na mokuse kindumba alo bino boza na poto jeunesse européenne mpe eza kose comporte mpe ndenge bino boza kose comporte soki eza le contraire bozala na mayele oyo bango bazosala mpona mboka na bango bino mpe bosala yango mpona mboka na bango na kolikia eza ezaleli ya bato moni bato batangaka bible Jean Baptiste azalaki propagandiste ya Yesu azala kosala propagande me mokolo Yesu aya Jean Baptiste abaluka na ye abongwana mpenza aboya kolanda Yesu mokolo bazalaki na nini na Jourdain ndenge bible ekomi azoboya kobatize Yesu me Yesu alobi mpo bazwa mibeko soki ni bakokisa mibeko mais siko soko otangi na 11 na Matthieu chapitre 11 kuna oke koputa so azotuna susu Yesu yango alobi eske eza yo to tozela mosusu ozomona donc message oyo politique à recours à l'authenticité eye na 1971 date to mbula oyo président de la République lelo abotamaki donc terrain na ye ezalaki préparé bongo ke lere ya koya deja mutu mwindo asi akoma na nzambe nakomi tunaka ozomona donc yangaka kuta deja religion africaine esi evanda me lolendo ya bato babitiki bato mosusu balobi no makambo wana eza makambo ya kolanda te bakardinal Malula babundisi yango na balolenge nyonso omoni e bapoliticien ya ntango wana bamosusu bazolia na Mobutu me bapréféré kogarde ki christianisme na kati na bango donc politique à recours à l'authenticité ebundisami ntango président de la République lelo aye ekomi likambo siko ekomi lokola babandela zero parce que ntango biso toye kotelema mpona te biso toye lokola bobandela susu ya zero mpo bato ya liboso babebisi il faut kende nanu na mbanja ngungu esika ekangamela oya obandela na zero tusa olala nanu libando nyokwama ti obanda komema likambo malembe mpo ya kokoma ndenge ekomi lelo alors que bato bazalaki déjà préparé lolendo kaka ya bato bongo lelo sango bato bazoyoka te me bazosala bamosusu bamitie na bango anti omoni donc nzambe abongisaka me responsabilité ya bato nde bebisaka yango nomoni tolobaka na bato balebele ke attention soki likambo litoi na yo eyoki zalela yango mayele parce que ebele bazali kocontribue na kote ya mabe mpona mboka na bango sans le savoir elobi bakoregrete yango parce que omoni mondele aza mayele mabe nena baki mondele mayele mabe ntango Mbuta Lumumba telemaka mondele alobi aza mabe me asali bafilme mpona Mbuta Lumumba pre ya koboma ye Thomas Sankara aza mabe abimisi sikoyo badocumentaire ya Mbuta Lumumba na ya Thomas Sankara apesi sikoyo vrai vision na ye na ntango bango si bakomi na mokili ya modimo elobi mpe bakoloba bakobimisela bino badocumentaire ndenge nini bazalaki kokombattre président Kabila elere wana ekozala retard elobi kuna mindele kaka bango moko lelo bazoloba na bayindo ke soki bosekarte na mfumuki mbango Afrique ekosan sortir te ozomona na ntango nini na ntango basi bakangaka ye bamoni ke
30 ans si ekokaki asi azongaki na mokila toujours ça ndenge eza lelo bandeko ebele oyo bazolanda sango oyo papa Nkusu aza totalement na raison mais soki toke epai na ye aopesa biso nini me nzoka bayebi te ke boyebi eleki na mbongo mpo moto aza na boyebi soki asali mosala nde boteli ye mbongo. Alors bato baluka mapamboli bato baluka boyebi mpo babika matondo mingi. Matondo bouti bongo kolanda déclaration to introvi ya Nesonyanzila Mfumukusu kia munzala mpanda na Angola sa commentaire biso tolobaka soko bilili bize biso tozena tango te totia commentaire ebele tolingaka bilili elimbola bumiyokeli kasi tolobaki na manaka na bemisho uti koleka soko lelo boze komona ba photo ya Mfumukimbango na mituka lisanga ya futuka fana pambu vidila tolakaka bino soko eze kolia komela bokenda bolia kasi soko eze tumba lobiko loposo moindo lisanga ya futuka fana pambu vidila tokotelema peto kobunda yango toyebisaki bino soko eze kombo ya Yakimpa lelo lisanga ya futuka fana pambu vidila sans commentaire ata soko bokoboya ekoza zuwa Yakimpa vita neti kaka na ndoto chef de l'état 3e avion pepo ya misato ye Kongo ya weze sombi bapesi yango kombo ya Yakimpa vita torobaki na bino babolobaka ya vita Kimpa eze problème te kasi ya lelo avion Yakimpa vita topotana te eze lokumu na par na biso likambo yezalaki lokola tabu na bikeke bileki lelo ekomi kopesa mantina na bakonzi ya mboka na ba mibunyo soko banda 1706 bakomotumbaka ya Yakimpa vita nani apesaka bango lokumu nani alobelaka bango kasi esali lelo na etumba kaka yeto telemi baindo bola muka tala avion mobimba esili kolata kombo ya Yakimpa vita pe ba reconnaître bango lokola héroïne africaine ate soko bilili bize biso tozena tango te ya koloba mingi kasi tokendeki lisusu pane Nesonyanzila Mfumukusu kia munzala mpanda na Angola bangonde esika basimbi masolo to histoire ya Yakimpa vita soko tozeli kobeta lisusu nkota moko na bandeko ya regi tozonga lisusu bayoka lolenge kani Nesonyanzila balimboli pe bazongisi matondo na chef de l'état pona kokanisaka honore kombo ya Yakimpa vita tolanda. Teni wana ya mbotoko banda nanu kopesa longone na mokonzi ya mboka esika wapi atomboli Yakimpa vita tina eteni ya pepo oyo ekosala ete ya solo mingi balobela Yakimpa vita nde bongo tokosenga pe na ministre na biso ya maimatali bongo botangi bwa bana ete bakoka kokotisa mateya ya Yakimpa vita na etelo pamba te eza na tina makasi soki lobi elekaki mokonzi ya mboka alobaki ete tozali n'importe quel peuple te tozali badescendant ya Mfumukimbangu mpe bongo ya Yakimpa vita lokola Mbuta Lumumba Muze Kabila Mbuta Kasa mpe basusu na kolikia ete eza na tina monene mpo ete makambo na bango matangema na etelo eza na tina monene lokumu pamba te ntango mokonzi ya mboka alobaki bongo mbele moko na moko alingaki koyeba Mfumukimbangu asala nini Yakimpa vita asala nini nzoka soki bato bakoyeba ete tozali bakitani na bango balukaki bolamu ya boyindo balukaki bokonzi ya boyindo ezala na lokumu na yango mwana ya moyindo azala pe na ntina na ye na kati na molongo. Matondo bauti kolanda bongo éclaircissement to pe mpole Nesonyanzila bafongoli
oyo ezali mpe bazongisi matondo na mokonzi ya mboka na kokanisaka bongo kopesa lisusu lokumu na Yaki Mpavita. Tokozanga te kopesa pe mbote na molongo baleki ya Yaki Mpa kuna epai kani tomoni Ngunza Mweseko ya ponini te, Ngunza Landu Toto ponini te, Ngunza Ngonda esika bozali mbote mingi mosala ezeye kokoba. Kasi lokola Congolais alingi kaka kobebisa mayantina, Yaki Mpavita azwei lokumu héroïne africaine iye baye bakomotumbaka na bayi catholique lelo tokanisi ko honore bango ebandi kotia soko mwa ba bizeti bipale bipayo bipai. Yaki Mpavita azali angolaise ponini RDC bakozwa avion mobimba bakenda komopesa kombo ya Yaki Mpavita. Bandeko balandi biso pe bandeko totelemi na kati ya etumba lobiko ya loposo moindo ponini tango oyo ezali likambo moko songolo ezali kopesa biso avantage biso moko toza koluka kodétruire. Na 2002 basangisaka batendance oyo bane Congo baye balobelaka bangunza ye balobelaka sango lobiko ya loposo moindo na palais du peuple. Boyebi ndenge tosukelaki oyo esala chef de l'état sima ya bambula ndambo aluka nzela ya kamba lelo bahonore Yaki Mpavita moko ya bayo batelemaki elenge mwasi na 22 ans batie moto na mwana na mokongo lisolo ebetama te. Kasi lelo bapesi bango lokumu ponini bokotelema koloba Yaki Mpavita azalaki angolaise ponini tolobaki soko bilili bize biso tokoloba penza mingi te. Nesongi nzila batikaki bana te balobaki na eleko ye bakobokola botau te bakobokola pe ignorance te bozoba te bakofungola pole likambo nyonso oyo eze na pole nango. Soko toze kobeta nkota yoko na bandeko bozene teni ya régie déjà tobetaka nkota yoko tokenda lisusu totala na ino ndenge nesongi nzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola balimbolaki na maitali bongo nationalité ya Yaki Mpavita. Tolanda. Bon, omoni lokola bilenge bazana bango bato basupu na tolo bato ya masanga milangwa distraction ya ba église bazana tangu te ya koyebaka makambo na bango. Est-ce que tango Yaki Mpavita azalaki na 1704 ya telemaki 1706 conférence de Berlin zalaki angolais zalaki te colonie portugaise zalaki te olimbisi fu bato bazolo babongo eza bilenge to baza komela zododo to masanga eza bayoyo lobi nyonso omoni moto akomi mokolo lelo awutaki elenge te bamosusu amela polar amela prémisse amela skol amela castel amela stout alangwa azaki moto banganda alekisa batango na ye na basape na bacésar na bamocassin osomona na bamasamba deba na baking george aki na ye moto azotala makambo ya mboka te ayebi te parce que soki lelo olobi Yaki Mpavita eza lokola na sunga bino bandeko mosusu balobi bakosala état ya Congo central po nzambe apesaki bango yango mais Congo central ezali entité administrative donc eteni mpona kokamba nde bakatikati biteni wana tozalaki lobi soki na 6 province lelo tokomi na 26 siko wana mpe komi ba nation te eza mpona kofacilite kokamba mindele basali conférence de Berlin na 1885 yango esali ke mbanza Congo ese retrouve na ngambu ya Angola ya baportugais Timanti ngomba ya Bangu ese retrouve na ngambu ya Congo belge avant conférence de Berlin
ezalaki te Angola, ezalaki te Congo belge, ezalaki te oyo ekomi RDC lelo. Donc ya Kimpavita ayebi makambo nationalité angolaise wana te. Et yango wana pe omoni esengeli tozala ya kolamuka na eteni wana pamba te bandeko bakendaka na déportation na tango bazoteka esclave na histoire na bango kuna baza na histoire ya Angola te, ya RDC te, ya Gabon te, ya Congo Brazzaville te, ya Centrafrique te, bazaka na histoire ya Royaume Congo, Empire Lunda, Royaume Cuba, Ghana, ainsi de suite. Donc na bozongi na bango, il faut tozala mayele ya koboma ba sentiment même nationaliste. Il faut tozala na ba sentiment du moins racial, ba sentiment continental, ba sentiment humain ya bomoto. Omoni même ba sentiment ethnique tribal, il faut tolongolango parce que ndeko ya koya leur akendeki selon histoire. Ce qui a une histoire, alobi nga batekelaka ngai na Ntiamfumu, batekelaki nga côté Mwanda village. Ce qui histoire elobi bongo te batekelaka ye soit na Lobito, soit na Luanda, soit na île de Gorée. Mais esika utaka, hein? Esika utaka, awa nde esika batekelaki, mais esika utaki yango na bandeko. Omoni pe loko nazo senga na ba Congolais ya lelo, ba contemporain na biso lelo. Pona nini bokomi na likambo moni na yoke eza bongo, molingi ka ko balola ngo kaka po soit aux ennemis ya mfumukusu. Attention, pamba te bebi muto yo zoyina le msupa ko lobelo likambo moko bien. Bebi mamse zalaka ozokende na nzela okutani na ennemi na yo mutu wana bolobanaka te malere moko mawesali alobi ngala uti kote bazokanga natika ye mpe bakanga ye ele mosu eza lisumu tika nayebisa ayebisa bi kokende te kote nga na uti bazokanga bien ke tolobanaka te aleki na ye yo considéré plus qu'ennemi ndenge oyinaka ye okei nzoka ye mokolo ngo ayokaki ndenge. Et puis neti mfumukusu asalaka bino ni po boyinaka na bino ye kapamba boyeka taka po alobi ke bolanda Yesu te, mais Yesu ye moko alobi ke ayaki mpona bameme bunga ya Israeli po wana eza infraction te kasi bobanda nana koyina ye moko moto alobango te ke ye ayaki kaka mpona bana ya Israeli, ayaka ne mpona mokili mobimba te. Ntango yo omoni koza Israelite te kasi yina ye te wana yango te. Kaka soki mfumukusu interpreta yango azwi yango susu alimboleli kaka bino ke bose conforme na maloba ya Yesu ke ayaki kaka mpona bana ya Israeli bino bayindo te, yango wana azwaka ne 12 disciples te aloko silika te sepela. Matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda sans commentaire sokope bino boye bakate kenele ko yaki mpafita ngolais komozala kite RD Congo e mizalela kite lelo bozwe biano pane songia nzina fumukusu kia munzana mpanda na ngola mona kisinzela donc etolobaka soko mosala eze na moto tobetaka maboko tozalaka wana te mpona koluka kotia sende te nzube toza mpenza kopusanaka malembe na manaka na biso ya mokolo mwa lelo sikawa tolingi totia bino elema eleki mbula moko lisanga ya bangunza basalaki bongo memo kokenda kodepose yango na parlement to na palais du peuple sika kani eza siège ya institution ya mboka na biso natina kani kolimbola toko senga ba reconnaître ba date historique ya biso ya ba valeur na biso yebale kaka fumu kimbangu batelemaki mobikisi ya loposo moindo basala makamu so prophète moko te asala na mokilio ya mosuni oyo azana preuve contraire aya na émission baindo bolamuka fumu kimbangu le plus grand prophète ya planète terre. Mais mon koloba botama utaki koleka le 9 mars eleki inaperçu eleki lokola kutu tozena mboka bango bayelaka te to pusani mokolo ya le 6 avril
oyo ekokoma lobby misato lobby mercredi le 6 avril lelo tozali komona bana bazali na congé ya Pâques po ezwei mais tokokamwa po tozali na état laïque soi-disant mais lelo ekozala contradictoire tozali na état chrétien pour plus bafete ezali respecté na République démocratique du Congo na biso ezali bafete à titre chrétien. Noël nde bato bazwei bana bazwei congé na misala bato bapemi bon année ezali calendrier romain ya bango kaka Pâques nyonso mais fumu kimbango oyo abotamaki atelemaki na Congo kasi mpo na Félix Mobimba le 9 mars eyebanaki te na mokili. Le 6 avril, lobby eyebani te na mokili. Le 12 octobre, mokolo na bango batikaka mokili ya mosuni. Soko bakolobela na betando bakolobela nde nkufa ya papa Luambo Makia di Franco. Ponini. Yango lisanga ya bangunza na bokambami ya nesongenzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola basalaki memo. Toroba biso toze pona kolia komela te. Biso toze ko sala mosala. Nesongenzila bamilobelaka pona kombo na bango te. Kasi bamilobe balobaka to basalaka mosala ye pona kozalisa lisusu fumu kimbango lokola molobeli ya bayindo. Tolanda naino lokola bilili bize biso toze ko lembeseke. Tokenda naino na bandeko baze kuna neteni ya régie lokola toze ko beta déjà nkota yoko botala maekani malekaki mokolo wana o tokendeki bongo ko déposer memo kuna na siège ya institution ya République démocratique du Congo. Tolanda azali mupikisi na loposo na yo mepona nini te yo petela ye maboko peta lisusu mapo Olisa ete azali mobikisi na loposo na biso bayina Otinani ya dada Timamu yende azali mobikisi na biso Soki penza osepeli ete fumu kimbangu azali mobikisi na loposo na yo mepona nini te yo petela ye mama boko matondo mingi bandeko ya presse biso masanga ya bangunza oyo tobelelaka mfumu kimbangu mpe tokumisaka mfumu kimbangu oyo babundelaki bonsomi ya mboka oyo po ete mboka oyo ekoka bongo kozwa indépendance na yango oyo bamartire bakende
baboma batumba po ete balukaki bonsomi nde na kati na bosangani na biso lelo toyaki awa na palais du peuple mpona koya kotika memo na biso kolandela mabongisi maye mokonzi ya mboka auti kosala po ete concertation nationale ekoka kozala biso tosepeli na yango po ete bayi mboka bavanda bango banso esika moko batala to tokoka kotala mboka lolenge kani tokoki kobongisela yango po ete kimia ekoka bongo kozala mpe na kati ya mabongisi ya constitution tolingi ete constitution ebalana na bokoko elingi koloba ebalana na bizaleli bya biso kasi tokosepela te constitution ezala kopi ya bafrançais to constitution ezala kopi ya baanglais ya baallemand po biso na bango toza na barealité moko te tosengi na kati na memo wana na bayi mibeko esika ya bangunza esika ya mfumuki mbangu ekoka mpe bongo kozala pamba te biso bangunza na bosolo nyonso baye babundelaki indépendance ya mboka ezalaki bangunza me bangunza base retrouvaka te ata esika moko na mayimatali mboka yango nde na motindo wana tosengi te esika ya bangunza mpe ekoka kozala mpona nini te na kati ya manaka ya mboka tomona mpe le 6 avril tomona mpe le 2 juillet tomona mpe le 3 octobre tomona mpe le 12 octobre mpona nini te na bobosangani nyonso ya minene oyo ekozalaka na mboka oyo bangunza mpe babengamaka bangunza mpe batia bango na bisika oyo elongo bani bana na biso baza kotanga batanga mpona leadership kasi batanga mpona subordination te elingi koloba nini bana batanga mpona kokela kasi bana batanga te mpona koservir bapaya to baservir bato mosusu nzokande baétude universitaire ekumbaka bato na baposa oyo boza na yango na lolenge te bokoka bongo kokela mpe lisusu droit coutumier ezala reconnu na kati ya mibeko ya mboka elingi koloba te bachef de terre bazala reconnu e na kati na yango nde tosengi révision ya loi bakajika elingi koloba nini loi bakajika eza koloba mabele pese ya mabele ezali ya leta nzoka mabele na se ya mabele ezali ya bakolo mabele baautochtone nde na motindo wana tosengi te mabele bazongisa yango na autochtone kasi leta azala nde garant na motindo wana tokolikia bakolo mabele bakozala associé na bayebanso balingi koya koinvestir na mabele ya bakolo mabele pamba te kolo mabele ezali autochtone conférence de Berlin ebebiselaka biso makambo mingi ezali na kati ya memo kasi na kolikia balini ya minene ezali oyo wana mpona biso bangunza matondo bandeko balandi tokotia penza pilipili na mungu ate to commentaire te boyebi etando ezengonga bomiyokeli bomoni miso emoni oyo emoni miso etobolaka liso te ndenge bakoko baloba mosala ezali kosalama ata kote moko bozali kobundisa biso tozali kosala mpe tozali kopusana kasi tokomi penza na le 6 avril epai kani fumuki mbangu batelemaka na mboka kamba bongo ezalaka le 6 avril 1921 mokolo ya lobi ezali koleka ndenge nini ezali kosalama ndenge nini tofandaki te na ndako na biso ya mosala tolobaki tokenda pa ya moto ayebi makambo yango pa ya moto ye mosala na bango komonisa kaka mokasi mpe bolamu
monene ya mfumu Kimbangu nde tozongaki lisusu na ndako ya mosala ya Nesongia Nzila po balimbola nano motuya ya mokolo mona pe bameka ko commenter moke o ezalaki démarche na bango ya kokenda na palais du peuple pona kotika bongo memo kolandela ba date ya biso to ya ba valeur na biso to kenda na bandeko na biso ya régie elongo to découvrir nini nde ezalaki biyano ya Nesongia Nzila mfumu kusuki ya mzala mpanda na mbola to démarche na biso ezali na tina ete bokonzi ya mboka na biso eyeba mpe kotombola mikolo na biso na kati na manaka pamba te manaka eza na mosala ebele esalaka kati na bomoi ya bato nde na bongo tokendaka epai ya bayi mibeko ya mboka mpona kokende kotikela bango makanisi mpona koloba ete mboka na biso oyo Congo tosi tozwaki bonsomi ekozala malamu mingi mpe bonsomi bokoka komonisa bilembo na yango kati na kopesa mikolo na biso lokumu kotia yango na manaka lokola bongo le 6 avril mokolo ya motoba sanza ya mine oyo mfumu Kimbangu abandaki mosala na ye soki ekokota na kati na manaka ya mboka ekozala malamu mingi lokola pe bongo mokolo mibale sanza ya sambo le 2 juillet oyo batiaka mokolo mwabane etelo bakangaka etelo kasi tozongisi lisusu matondo mingi na gouverneur ya Congo Central Excellence Mbadu oyo abelelaki mokolo pepo ya Kimpavita ekitaki ete le 2 juillet oyo na mboka Matadi ya solo netuka ya Congo Central bakokundola bongo kama misato na zomi ya migu ya Kimpavita ekozala malamu mingi nde na bongo tokoloba ete mokolo mwa lobi oyo le 6 avril tokozala na Matadi mayo nde tozali kosenga na bayi mboka bayebanso bakozwa ntango tozala na bango lobi na 10h na Mongo Congo esika wapi tokosolola masolo ya le 6 avril bobandi bwa mosala mwa mfumu Kimbangu mosala moye ekumbaki le 4 janvier oyo ekumbaki bongo le 30 juin mosala moye mozali kolingisa ete biso bayindo tozala bonsomi solo tozala pe bato ya tina solo tondimama pe solo nde na bongo tozala ebele yango wana bandeko na ngai balandi eza na tina mingi komiyeba pe koyeba eza na tina mingi koyeba komilula na lolenge oyo bakelaki yo na yango eza na tina mingi kopesa loposo na yo lokumu oyo ekoki mpona ye na kobanza soki lelo mindele bamindimaka baasiatiki baza komindima barabi baza komindima mpona nini te biso bayindo mpe tomindima ndima ndeko na yo linga ndeko na yo tozala bomoko mpo ete biso bayindo tokoka kobika solo lolenge wana tata mokeli lokola aza bolingo makasi mpo mindele batungisa makanisi na bango te yezu ayaki na couleur na bango mpo barabe batungisa makanisi na bango te Mahome ayaki na couleur na bango bongo mpo biso mpe totungisa makanisi te yango wana mfumu Kimbangu ayaki na langi oyo ya biso tika tosepela tolanda mfumu Kimbangu elongo na balongo baso matondo mingi matondo bandeko balandi tobendi penza suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo boyoki Nesongia Nzila lobi mercredi le 6 avril bino banso oyo bozali kolanda biso na ngonga ye bobengami na Matadi mayo na Mongo Congo epai kani ezali siège social ya religion africaine bangunza banso oyo sango ekomeli lobi misato ya le 6 tomona na to ya kocelebre bongo bobandi mosala ya mfumu Kimbangu boya
cordial invitation na ba nyonso balandi biso bandeko balandi soko komi kaka na matadi mayoto matadi kibala okiti na motuka otuni tozeko luka siège social ya religion africaine bakolakisa bino bokozanga te komona molato tenue traditionnelle soko tokoloba ndenge wana ezali molato ya vert noir jaune bandeko bakozala wana ban sadisi otobengi bongo ba protocole bakosunga bino po kobanda kaka na matadi kibala wana ba detachaka ba protocole wana bakozwa bandeko iye bakomeli biso mbala na bango ya yambo ozalaka na mituna ya kotuna nesongia nzila ozalaka na maye ya koreagir par rapport ya nyonso yo landaka na ba émission ba indobola moka lobby le 6 avril bobengami boya ensemble tozalisa lisusu bokasi na biso ba indo elongo na nesongia nzila pe bangunza nyonso ponini te lisanga ya futuka vana pambo vidila tokomi penza na suka manaka na biso mokolo molelo soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bozongisa matondo na tata kwa ku image ponini te na ndeko ngala zumbu 9 oyo bazalaki kuna na eteni ya régie finale tokutani na bino na poso ezali koya pona manaka yasika matondo mingi Yengo, atakundi mapati nete yengo, oyo pati yengo.